te na biso nyonso balandi nyonso ya chaîne na biso balobi chaîne na biso sika balobi nouveau bébé aye balobi Famille Bota News TV Famille Libota News TV et na masolo et na makambo ya kitoko bandeko nanga bandeko nyonso ya Famille Libota vraiment to bengi bino boya ku s'abonner s'abonner na chaîne na bino vraiment ezali chaîne ya Famille Libota balobi ya Famille Libota tout le monde est Famille Libota donc il y a sûr oya boyango asala mokili na vraiment la famille toza wana pona bino tolobi kaka beau partager beau s'abonner surtout parce que chaîne na biso et la chaîne na sika beau s'abonner beau partager beau liker beau commenter ça nous fera énormément plaisir voilà tout petit moko balobi Poutine de l'écriture belle vie Kandi la patronne maman Famille Bota tout l'andana nous oyo bongo tokoya après biso nyonso to moto moko belle vie sila baza moto moko yo moko oza na kati ya mosalango quel que soit comme pembe na mama quel que soit ya yabo tiko fingisaka mama olive ko parce que tant boaka koloba je ne pense pas que maman m'tatindaka. Mais à chaque fois, on va bien fait na été. À chaque fois, on est que ce qui va longoli belle vie pembeni ya maman. Makamboye na net, yo muto zaki ozana makila wana. Oye ko popolango. Batu ba olobani, ba ko confirmer. Ngana sepelaka moni soki place de tozaka na bamba lo baranini 5 na ba soki moninga zu espace yo po yo zu espace ya profiter nango même façon olobelaki na condamné yo penza te me na condamné yo okozala na raison tant mosusu ya rage oza nango etango mosusu nayebi problème na bino te ke epesaki okanda par rapport ya bamessage oyokaki mais okoka koloba te babiloko mosusu obimisaki quel que soit kanda obi nazwi temps ya kolanda émission noki pasi dati prochainement mutakosa yo te moto sepeli ona minute moto epeli yana mitema oyo ezoki yana mitema oyo ezolela omoni moto nyonso ntango bayaka kofinga ye na internet ata asali semblant eswaka et surtout na mwana oyo yakanisa ti soki ovanda na ndako abela te me kanisa ntango papa akufaka azalaka wana mpona bino azalaka wana mpe mpona bandeko na yo parceke oyo nayebi yango wana nga lingaka kokota na bavie privé ya bato te me oyo nayoki par rapport ya oyo olobi na oyo biso toyebaka lelo oexplike bien ndenge obandaki kodéranger belle vie ke eske osololaki na mama solola na mama ko sala obandaki koleka kaka na kanal ya belle vie oyo lelo okomo traité azalaki ne kaka mwasi ya maboke eza eloko batraitaka biso epai ya bato misusu motu ya maboke eyo motu ya maboke yango oza na kati otraité bandeko na yo batata mwasi na yo ke azalaki na eloko te azalaki fille moko ya maboke azosala maboke yaya moto nyonso azwakaka na nsima ya motu eza lokola yo ozwi kaka na nsima ya motu
eza lokola ye mpe Bellevue azwa kaka na nsima ya moto okoya kopesa badetail kokota meme na sila pourquoi kaka mpona kopelisa so moto yaya s'il te plaît ma chérie moto akosa yo su te moto akosa yo su te yaya tomonanaka bilongi mais cœur de l'homme mitema na biso toyebaka te mitema na biso toyebaka te ndeko mpona kofinga tata mwasi na yo mpona kofinga ene na yo yaya nasepeli te nayebi kolobaki magele mata osepeli te je m'en fous mais biso toza na biso toprotege yo oza mwana na biso oza collègue na biso oza mwana batata mwasi no baza batata leki batata plutu baza ozalaka mpe collègue na biso parce que yo moko oza actrice ya na makambo ebele oyo togéraka eyakaka na neti te nga nazokamwa ke neti ya lelo ekomi tribunal. Voilà la grande famille, j'espère que biso nyonso tomeki kolanda mama je l'aime. Balobi mama je l'aime aza moko ya batu pe ya maboke ya batu ya théâtre ba artiste na biso OP ajouaka. En tout cas, j'espère que batu nyonso bayebi parce que mama pe a cartonna ebele. Voilà bande kolanga ayoka ki pasi na histoire oyo ya Dati. Binomo boyebika likama ndenge zo sala pasi. Alors mama yaki kaka ndenge ezalaka ye kopesa conseil na télévision parce que ayoka ki pasi makasi pour mama je l'aime. Boyoki ndenge lobi ayebi makambo ndenge leka ndenge Bellevue a soutena Dati a soutena famille a soutena bandeko na ayebi yango. Alobi oyo ya yebi ta loba ti mazoloba au moins oyo ayebi. Alors quel que soit le problème faut koyeba ndenge nini ya koya nango. Mama je l'aime en tout cas mama je l'aime azaki pembe na émission na ye o sentir que ayoki pasi na acte ya Dati et puis azopesa conseil. Mais bandeko nanga qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Binomo boyebi kana ngamba baleza bakuka. Ozo senti que mutalobi mabete mais juste kaka pona pesi conseil bandeko nanga. Je vous dis, je vous jure bandeko nanga ba commentaire ba teli mama je l'aime. Mama je l'aime kuta komi ko samba bino na lobi pe mabete akomi ko répondre. Alobi na lobi mabete akomi ko samba na ba commentaire alobi nga na za mutu ya mutu te. Nalobi nanga mabeti nazo pesa juste conseil parce que nayoki pasi na motema nanga kotela Dati o biso toyebaki obela asungi obela azalaki vraiment na comme tata mwasi. Alors ceux qui ba biso oyo ceux qui Bellevue asali bongo ba biso oyo akosala biso ndenge nini. Donc maman jene makomi ko samba na ba commentaire ba yebisi maman jene balobi donc mutu etonje na motema ayekoloba bino bo pesa bozo kotela kaka Bellevue pourquoi et qui juste étonné na motema yango aye koloba pona nini bozo kota ba lobi n'importe quoi ba ko koloba pona mama je l'aime vraiment bande kolanga tozo kendo wapi tozo suka wapi likambo na oloba ngo med fa likambo luna ezalaka awa luna kuto asinga tate luna lobaka ka akoki kozala mama nanga mais boyo ka ndenge ebenda problème batu nyonso basalela luna intervention ba mama presque mingi ba ya koloba lobi mabe asala kiboye. Na ote kolanda émission moko ya Gabi alobi pourquoi bolingi na baka Dati aza mwana na ngai et c'est pas que makambo Dati asalinga na sepe na nga na benga ki en privé wana ya Gabi yes alobi na benga ki en privé na yebisi mwana pona nini osali bongo. Alors Dati apesinga ba point de vue na ye abi Dati apesi ba point de vue na ye. Alors siko Dati apesi ba point de vue na ye mais attends que moi na lobi on a combien koloba siko o na loba ki na télévision na koloba pona nini na ko sala émission pona ni po bofuta nga nini to bokopesa nga nini wala ya Gabi bokopesa nga nini boloba o bokoki koloba nga na protéger mwana c'est tout. OK c'est bon makabia Gabi lobi aza na raison siko au moins les locaux tozo luka ko condamner bino pourquoi parce que na tour abatu mususu bozala différent na tour abatu mususu pe tozala différent yango moni to lobaka eloko soki eza yo te ekomeli yo to koyeba pasi wana te ntango luna makambo wana esalamaki ya Gabi yoyaki kosala émission oye na émission attaqué luna aza impoli amanke asali boye
Si on a part ya Luna, pourquoi pas obengaka Luna? Pour nini parce que Luna, tout le bien, pour qui bien na papa Dali. Yangwana, il faut faire l'intervention à Dati. Alors Luna, on a qui a besoin de faire l'intervention, c'est ça le problème. Ce qu'on sait là qui mission T pour la Luna. Les lois peut-être qu'il y a bien aussi la mission pour Dati à finir belle vie. Mais tellement c'est là que Luna mission. Il y a un autre monde appelé tant on peut moi la mususu pas sali ba kolobaka ka bongo. Ozo mona place différence c'est ça. Boza ba tumoko boza ba kotiri. So bat balobi ki ya gabi ya kape koloba. Ya kape koloba likambo Dati sali ba koloba bongo parce que na bana mususu o baleka ki wana ba acte esalamaki oyo yaki kosala droit de réponse. Oyaki kolobela Luna. Oyaki kolobela pour la Luna qui a sali mabe afingi sila olobaki ya mama ya gabi. Siko comme la tango ya Dati au salon en privé. Siko pourquoi pas na bana mususu bo sala en privé te boya ko sala be mission. Mais siko comme na ngambu na bino et comme ya privé. Batu bakoloba na ngana ko sala émission pourquoi ozomona. Siko yango moni tozo zonga kaka sirbino. Parce que makambo bino bozo salaka yango ezo rattrapaka bino. Ozomona nde singa pana lobaki nga biya gabi il faut pas ko sala Dati émission parce que na Luna asaya ki émission lobaki mabe ke Luna lobi mabe Luna manke sila Luna salibo na elobela Luna ndenga lobaka na ya Dati nini eza plus dangereux mais Dati au préféré au régler en privé. Mais à Luna, au préféré au exposer à nous. Aux hommes, la place différence, c'est ça. Il y a un autre là, c'est que aux angambou moko, aux à côté moko, qu'on se le dise. Hein, drogu ko bomba makambuto bomba makambuto bomba likambezo mona na misu. Et ce monana, ceux qui battent accrocher aussi comme babi qui a gabi aux a bakou, tu as gabi aux abou. C'est par rapport à ça, tout le monde a acte posé. Ba acte ne plus à la bon et moi là qui sabino que oh aza mutubu, oh soutenir comme mutubu. C'est par des actes. Malgré mon cobo wanga na nga na muta mutute nga na za naître na journaliste mutute mais ba dire na bino tombo ya ka devant réseaux sociaux tombo ya ko ça ba mission ba dire na bino za kandenga ni bola ça ba position na bino directement. Alors ceux qui va accrocher bino na ba position na bino wana pourquoi bo refuser ka yango bo refuser té bo refuser té c'est simple ya Gabi. C'est vraiment simple. Vraiment la famille et tout ça qui to côté maman je l'aime à l'obaki. Avec qui tourne ya koloba alors ba to ko finga ba zekena ka pona ko finga donc comme le monde moto ke de ma bé monde moto ke ma bé jamais bandima tourne ba on ba les abaku bandima tourne ba on te erreur moko boy ozo mona na ba commentaire niveau bazo ko kolobela Dati luka buka susu ba bordir mo susu lo pona ba mona ngo plaisir ba mona ba kitoko mais ce qui est qui ba sala ki on pas si la talande bolnga boya talande bolnga boloba. Pour dire que division déjà est donc ko bomba telo ko bomba a ezali sous division ezali déjà elaki sami. Alors mutu na mutato doit par ya mutu na ye, c'est ça. Ozomona mutu doit par mutu parce qu'il a mis nicho vraiment en tout cas eloko ko bomba sous ezana ngoti. Donc bato ba za par ya batu na bango. Ya Gabi zala mukolo zala sincère zala bien na baleki na yo. Soko za naître la qui sera que za naître. Mais na ba parti dans dengo sala ka faire la mission et la santé ko za naître yam tout le monde ko zo bomba ma ozo sala non même bibelobi il faut ko za obi oza chaud ou bi oza froid bato bazala ko ala ni chaud ni froid même bible même parole de Dieu et ba nzamba ngi bato bongo ti et nzamba nga bato bongo to bazaka ni chaud ni froid faut que vous filles comme ko se positionner. Si réellement il y a des artistes, des gens si jamais on kozala mukala mutu moko ni mais tant aux l'émission nous allons naître si maman j'aime avec une naître place à moni maba zolo bela bisika oya moni mabe mais tellement que baba coupe bazala ka ba tout monde ndenge na bango ba ekoloba o ba koloba finga e ba dénigrer mais en réalité azala ki naître alors il peut comme si la bi oyeka koloba otie comme si na kati pour que o créer des ordres. Ozomona mutu beto ba ko sala analyse ne bozo comprendre que aza naître aza pona mututi. Ozomona mais Gabi ta façon de parler ta façon ya ko faire l'émission ça montre directement que toi tu soutiens si la sale. Ça se montre à l'ennemi. Alors quand les gens viendront parler de vous et puis comme oh boy ba discussion belé. Ozomona ça fait très mal à la famille. Vraiment tu ba ndeni ya ko se comporter parce que et tout ça là qui to côté on est famille. Dans le bac à chaque fois, pour soutenir mon bino. Mais je peux te soutenir, il y a eu ce belle vie quand il a patron à Poutine d'électricité, maman Kioma. Hein? Tout ça, tout ça, mais il y a eu des coïncidences. En tout cas, le niveau, tu as fait comme un niveau mon ya ma bé. Tu as le niveau qui est de côté.
monde vraiment et baby monde théâtre et baby makasi oka jalousie et côté tellement makasi haine et vandi tellement makasi et tout ça qui to côté la famille alors bino moko ba bino mo besoin la tête so bo ko kata moto o te hémorragie o te nana ngako ya ko katela bino muto ya katela bino ezate na moni mama jele mabengi papa elombe bengi papa elombe papa masu oh bato bazwa temps ya kofinga bango bato asila bazwa temps ebele ya kofinga papa elobe badénigre babimisa nyonso na président masumu est-ce que bakozwa so na temps wana ya koya kokota parce que tout le monde aza epa na ye tout le monde aza patron chez ye tout le monde aza soki nani chez ye nani yango akoya koloba nani alesaka nani mpo lelo président elombe baya koloba bakoma lokwa baétiquette malgré botia bango baprésident mais bakoma lokwa baétiquette ozomona bakoma lokwa baétiquette alors bakozwa makasi wana lelo ya koya soki kovandisa bato combien de babato basali banini ya kovandisa bato pasteur de la foi asali effort wana avandisi delvi bomonaka présidence ya belvi mais présidence asili ezalaki te parce que aza coache na bato na ye bamama Thérèse ya bato baza wana aza coache na bato nio bazocoache ye bakolinga te aya place wana parce que bango balingi division oyo ça se montre mais pourquoi bozo kosacharne toujours epa belvi mais bino boyeba bisika mabe ezowuta boyebi mabe esika ezowuta boyebi likamba belvi na sila eza likambo moko te bakolobela yango boyebi bisika mabe ezowuta boyebi mpe ke moto aza na besoin peut-être temps mosusu bazala bien baarrange na moto mpe alingi te parce que en tout cas bandeko eza pasi tolanda na lisusu je l'aime plus la reconnaissante eza très important tomonake tozobomana mingi tozopesa tozolobana mabe mingi tozotukana mingi tozopesa mpena bayini nyonso bayina monde ya art raison parce que biso tribunal na biso ekoma kaka internet YouTube tozasu na sécurité s'il vous plaît tomizongisa nanu moto epeli mingi bayaya bomeka kodoze ko ntango bozosasa bandeko bozosasana oyo aloba oyo azongisa bokozwa nini bokozwa nini mpona ni monde na biso ezokendeka na polémique mpona nini monde na biso mpo vivre mie fo fingaka ndeko na yo mpona nini monde na biso mpo ozala bien fo chrétien okritike oluka lidusu nini ya kofingela ya komanke moninga na yo respect yaya moto ezopela na internet esa pasi président elombe papa nanga bonsoir bonjour nayebi ere olanda émission ote so na olobango na pasi nyonso s'il vous plaît oza maître na biso bengisa bato oconseille bato papa Masumu président Masumu na bengi pena président ya tous les artistes et comédiens ya NTPC s'il vous plaît papa benga bandeko mabe ezoya koleka benga bandeko benga bana na yo mabe ekomi mingi bozaka na mabe na ye me malamu ezangaka te na vie balobi avant oyina moto kanisa ata bolama moke osala yo omoni bolama moke wana ata na boma ozalaki na posa mai okomizongisa olobi non aidanga quelque soit mabe nani azopuse yo yaya s'il vous plaît dati tala moto ndenge peli ma chérie ma petite tala moto ndenge peli nani akosi yo yaya nani akosi yo nani apesi yo conseil qu'il faut leka opopola na internet ata soki motema etondaki
dati nyonso babimisaka na internet te ta ndenge opesi matière bakomedi baofingama ta ndenge opesi matière bacomédie bazofingama y compris na yo moko na papa osi akufa na ye apema na ye ekomi kaka mwana kingati mwana dadi eboye na boye yaya nani apesaki okonse nana conscio. Voilà la famille. Tozongi Soussou, j'espère que tout lundi, maman, je l'aime. Hein? Na mokili, il faut qu'on yeba. Ata muta sungu na mokie. Kanisa ata mutuana, maman, je l'aime à lobby en haut. Alors, bah dire, nous sommes maman, je l'aime au à lobby. Ma béni, oh maman, je l'aime à lobby pour amériter ma finga, pour amériter ko baka ene kulusu et pas baleza bakouk. Aux hommes, t'as le niveau de comportement. T'as le niveau de comportement. Donc, tu as un baby, ça peut dire, oh, baby, sur Internet. T'as le niveau de comportement. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Au lieu qui va commenter, au lieu qui pâche. Donc, but de la part de l'obligation, tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller, donc, baku mise kaka, bino de bosser là. Bon, so ba yeko loba mabe ou bien ba yeko pesa conseil, pas na bino ezala ka problème. Faut bo s'acharner na mutuana. C'est pas normal. Boyo ki maman na pesa to senga papa elombe na papa masumba ko ya wapi bisika ba finga ka bango ba yeko sala nini. Ba ko kalisu soutien. Maman je l'aime. Papa elombe ko kasu ko cha mutune na makambo ko sala yango ti. Parce que tant o ba papa na ba finga maki. Donc, nanga ba belle vie quand les akamabe. Tangu batu ba finga ki maman Olive kota sila. Batu ba le kate po ba sela ngo be mission. Batu ba bomba maki na kwa na bango. Ba le ko banga ese mida po bazana poto complexé. Bo se ki be mission ten. Mais tangu e komi batu kote a belle vie pe kote a belle vie na mutu mo ta finga maman Olive azati bazo ko éclaircir mais bazo finga ti. Vous ne comprenez même pas les choses. Et dans la batebele bayo kaka à travers ta mission ti à travers kaka oyayo ki epe a lobby la ndenge na mais ola la de mission wana o baba ki bisika ba finga ki rien ola la mission ti ya yo kika o bimi na munoko amoto parce que ba mission est comme un système ka muta ko kata mo parti wana ka ya mabe mais a éviter contenu nini et zela ki na mission wana tel niveau to okende na ngo Tel niveau toke na niveau moko ya mabe bato bazoye ba lisusu te oya zanani oya en tout cas ça fait très mal bandiko nanga tozoya koloba avec douleur parce que biso tozana besoin ba bloco te biso tozana besoin ko soutenir ka Poutine so poto linga ke ka bongo ninga zali toka na besoin ko soutenir juste ça mais ba makamso bino bo sala ka sala ka mike ko ambete ye ko baka et toujours ne ko et ça peut bien te ngo isinga ke toya ka pe koloba mais tozaka na posa makambo wana ti problème ne fait pas na ye musala na ye musala Poutine na biso. Voilà la famille. Tu as qui ka ko éclaircir moi makambo ndenge ezoleka ni kantu bo s'abonner vraiment to ça ba analyse moko intelligemment to qu'elle était par sentiment non to lo ba makambo avec les points sur le i que côté ezaki boy pourquoi pas bosala ki boy côté ezonga ki boy biso vraiment to zabongo biso ba ta famille bota to kenda nango bongo to kenda nango te ke to kenda makambo bobe pona ko nuire muntu te to za na makambo na ti. Voilà la famille na lingi bino mingi to ke kota la film na biso babi mariage civil vraiment kitoko to kota to tala to partager botika ba distraction to kota na ba film na to tala to pesa ngo chance to pesa ye chance c'est la meilleure façon ya ko soutenir Bella. Voilà pour s'abonner pour partager la chaîne na Sika na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo.